très heureux de vous retrouver sur www.botestv.com na émission Nabino Beau-Art. Beau-Art est une émission Oyo Elakisarabino Makambo Yaba artiste comédien. Aujourd'hui, équipe ya Botes et Kitaki Bongo na résidence ya Mama Ewaso na commune à Kasavubu na avenue Befale numéro 61. Nungu ebimaki bino boyebe mission na bino Beau-Art et kundulaka bino ba secret ya ba artiste comédien oyo basala na époque na bangona oyo lelo ne bobi Mama Ewaso azamutu moko ya kala à l'époque à l'époque bino ba bouta la biso elle wa docteur Kapwai à l'époque président Edi Dissombe bango bino tuna États-Unis na Canada mais Mama oyo babengi na kombo ya Catherine Ewaso a salet peu d'exploit à l'époque na radio. Donc mais le biso le vieux masumu de blindé azowela matanga nambuta chaka Congo oya artiste en danger. Ezalaki libeba na kati ya résidence mais tokende okuta nambuta chaka Congo alakisi biso toso na famille. Et encore ce qui est grave, bango baleli lelite na ba TV mais bayo ba mbuta masumu bazolela na TV balo babiloba loba mais botala ndenge balakisi contribution na bango ya famille en collaboration na Mbuta Chaka Congo que je salue en passant donc il faut zala kaka Mbuta Chaka Congo ba critiquer pas Mbuta masumu de blindé mais yé a sali action beaucoup bolanda bino moko ndenge de la paix asala pena batito ba météo na saïsa ba kenda wapi est-ce que bayaki est-ce que ba contribuer mbongo bana bango moko ba s'organiser bazui mbongo na bango bake bazo kende mort pour bambome Mama Catherine Ewaso et loko kokamwa. Ce Botes TV, je vous demande tout simplement de vous abonner parce que c'est un site différent. Tapez Botes TV na YouTube okomona makambo oyo ombomona katena ba site mususu. Ado panzo mfuma Kongo mwana mfumu Kimbango Mama Florence Bando la famille d'Ikayo na France utala na image oyo. Bonjour Ado Panzo. Mama Ewaso ici chambre yangona Mama Ewaso chambre yangona Mama Ewaso. Partout onda ko nanga dia bela ngati wati nanga. Bela ngati nanga onda ko nanga ngala la kawa ndenge wimba yembake bakolo matanga bakendaka bakolo matanga batikala ka bapa bakendaka. Lolika Mama Ewaso poto le droit au beat. Omoni Mama Ewaso azali première comédienne. Voilà wati nanga. Bola ngati nanga awa ngala dalala kananga wa bana Mama Ewaso kufaki ndenge zomona na aza grande comédienne. Vous voyez déraper voilà déraper yona ya uzuna mbana ba sai ba metisa na ba comment les jours na météo usiko moni toke ne morgue sikoyo omoni tsezo kuna zwa ka mona mbongo ba $400 il y a outil à famille ils ont prendre pour les gens parlent pour parler ils ont prendre oyo mbongo ba ke futa morgue ya bango moko ya famille d'abord de faire famille Mama Ewaso ba pesi sur le coup mona en tout cas vraiment kolongoto que nous allons biso en live que ndenge to ko futa facture mais donc bengilo mingawa za problème ya maluba Mama Ewaso atika parce que tout la ba site mususu ba ndeke mususu ba ngoleka déjà o ba komata ko koma bate to que droit au bit en PTC par masumu en tout cas bolimbisa biso so ki bozo ka ba émission ozaka ndenge yebo kuluba tant mo leki ba émission boluba wana ke biso za ki na moke il faut boluba que non ba ninga na biso ba za na moke kuna ba sa la première opération ba nzo to na ko secrétaire to wala ka bibembete Mama Ewaso ko bikisa ne to bikisa ki na ba réunion to sa ba association pour la bikisa ka ba artiste to wala ka matanga en tout cas Ado Panzo vraiment Sandra Bumba empesa ko ndomba si mission noka ezo sala mabeto tika ko boma lokumu ya mama yango monike atzo la moke to tika mikanda biso dingi Mama Ewaso na pas di peuple aza mwasi ya yambo tebisi papa déjà papa Félix Sekedi yo yemi Mama Ewaso malamu wa mwana kisasa papa Vital Kamero yo Mama Ewaso malamu pole la mama to dingi ba décorer e ba décorer be ye mokote ba décorer na papa Moussa na Mama Impala bazo kaka te ba honora bango te ndenge ba sali ya bandaye non to dingi ba décorer ali parmi ba souci Mama Ewaso zaki nango akena ngo ba décorer ba pas du peuple
bakele kore mo babe yango babimpwaka moko o niveau ya wasote to ba vérité na lo la vérité na ba raponi babimpwaka ba niveau ya wasote mais en tout cas to remercier déjà RTNC parce que il y a un scandale comment RTNC a pris sous moyen tout sur bien tout le foot morgue déjà il y a sénateur avec la famille mais pourtant baninga ba me waso basaka na RTNC ande boso sulati bande konanga boso sulati yango monike mwana na ye générose kwaulo de la paix basali mukanda oyo lobike matanga koko la ya mama na bango asanda na anpelise mama Los Angeles si mukaya tokende bazo matanga to bengandi babengandi mutute ko matanga baboyaka mutute baya to ba contribution bango anpelise so mo munene boti ya kolobaka bidoba la télévision o ba no se ambon bon anpelise l'accès biso compte bancaire non eza combien bulu lo fito ba vedite compte bancaire anpelise eza combien oyo mbongo ba mo bolubiki no tango ko sabeli boke la clinique université bo misi mbongo boti la bedi ozo mona na mwana liboso généreuse mwana liboso ywana généreuse ywana mwana liboso bango ya li généreuse na de la paix bango izo bango kuna bakoma matanga nde bango wana ba reso famille nde bango wana bango nde ba ko liboso so biki gouvernement ya boye so aboyi baboyi au monde déjà mbongo eza mbongo famille bien généreuse azamona na yele akeneki otuna ye akeneki na bureau oyo ya papa Masuma anpedese otuna ye ese bayibi bayibite nani bazo o ebite ndenge nini amoni que vraiment o sauter ya sai bon to bengi sai so ko ya papa eza obligatoire te déjà généreuse na de la paix bango wana déjà ko futa déjà nini amboma $400 azabela hôpital ya pamba tena oyo sika tous les bakonzi bazalaka na morgue oyo likolo morgue oyo leki cinquantenaire eza te oyo sika papa oyo Hérode azalaki bakonzi bazalaki wana zokepapa ngai wana nakubaka nzala te mame wasukuta ningaki kutu ava kutu walolobisaka mingi te fona lia nano liboso nano Mbuta Masumu de Blende awelela matanga na Chakakongo mais bota la Chakakongo na famille ndenge azalaki boyoka siko famille ndenge lobeli Mbuta Masumu alobi atika potango abelaki bandomona moto te na nyonso oyo mama asali ezali pasi soki lelo ye azali te tokomi kotelema kolobaka kozwa place na ye mpo lelo ye akomi incapable ya koloba incapable ya kose défendre biso bato oza na bomoi tolobi te ye nde afungolaki nzela bao nyonso baye wana baye sika mpo na korépondre jusque là na bomoi na ye l'état congolais atikalaki koreconnaître ye na eloko moko te maboko eza ya kofungwama mama aza na famille kasi azali mutu ya l'état mosala ya théâtre asalaki ezalaki ya famille na ye te ya libota te esika moko te ata milliardaire moko te asali chaîne ya télévision elakisaka kaka ye mwasi ne na bana ye te eza mpona bato nyonso donc mosala asalaki eza mpona population congolaise plus loin ekendaki mpe mpona bapays mosusu mpo aza na bafanatike ntina bapays mosusu aza bon, merci beaucoup. Regret à makasi penza ya désolation. Jusque là, tozali kozwa visite ya ba artiste oyo ya mikolo wana te. O bayebaki mame wa solo kola nani. Kasi plutôt oyo tozoyoka mingi kombo ya mama ekoti na polémique. Mama apusanaki na âge atikalaki kozala na ennemi na groupe moko te ya théâtre ayebi makambo ya polémique wana te ebandaka wapi esukaka wapi penza na kombo ya libota tolingi mama oyo aza valeur oyo asali makasi ba artiste nyonso baloba bravo mama ewaso na oyo nyonso tu ya salaki ole ya kopolémike tobetela mama wana maboko po eza grâce na yende musala oyo etombwami eza grâce na yende bakonza mboka bayambi bango plusieurs fois etango bayambaki bango babosanaki tokende koluka mama oyo alakisaki biso nzela
bakendaki bango moko mpona kozwa bambongo elelo oyo ekomi politize oyo ake alobi bo ake alobi bo te tolingi eleka na kimia mpo mama azalaki moto ya kimia. Jusqu'à présent tozwi contribution ya comédien moko te. En fait biso mpe famille mama Ewaso na bana na bandeko towana biso mpe famille ya nzala te toa mpe famille ya pasi te. So esengai tokunda mama Ewaso toyenga tokunde biso moko. Mais loko aza moto ya l'État aza obligé ya kokunda motu na ye. La preuve en est tokendaki kotika corps jeudi na cinquantenaire ezalaki na bafrère ya famille mpe na ya DG ya RTNC nde esalaki ke corps elongwa campus ekende cinquantenaire apesa biso 48 heures mpona okende koambome 48 heures ekoki lelo samedi tozwi mbongo ya mutu to mbongo ya biso mo ya famille omo omoni eza en franc oyo kokutanga nazobongisa mosusu tozongisi tobombi nazobima nango nasomba dola mpona cinquantenaire mingi dola franc baobeta likolo makasi yango tobima boye nasombi dollar après tosimi nzela toke koambome mama. Bible bisi biso lobi tout travail procure de l'abondance. Musala Chaka Congo yango wana alesaka mwasi bana yango azosala. Mais chaque fois même temps mama azalaki en vie mutu oyo alesi mama mingi pa bakondisa Chaka Congo na lobango na obomba te. Na mona comédien moko taye pa mama ina biloko mama mokondi tela tindelo to mona ete. Chaka Congo asali mingi pona mama ti nani mwasi ya muzitu mama Chantal atama kona kata pango ya biso befale 61 afana bakiti na biso ya bikeko oyo grâce ya Chaka Congo lelo mama na biso na souvenir ya congélateur na kata chambre na ye Chaka Congo mdaka ko zo bakena ti ba boshab nde boshab apesa ka congélateur na ndia Chaka Congo lelo o mama Oliva tinda ka secrétaire na ye aye ko zo mama awati ke kuta grâce à Chaka Congo siko biso le na fumeta bi Chaka Congo za moyibi tali biso te biso to mona oyo yaka oyo to zwaka ya malamu ya malamu soka yiba ndenge ebe musaleza moyibi te ya droit na ye boye nga zoba biso ake na sel so fele après to yoki na lalinzala eza droit na ye oyo eza l'essentiel ya malamu emona na libota batebele ba holo baka n'importe quoi ou to mona bango tamukolo e wasa beni lelo te abe to mona mutu te même na hôpital même wapi même na ndako to mona groupe momo biso kutu ekiri na biso to salaka ya ba femme artiste président de Zara Sahamu Sao to se déplacer to yaka tiko tala mama biso bana mikie mais ba mikolo oyo bazali boso na biso bazoka ta idée na tamukolo moko te kaka ko wela siko lelo bokomo wela corps mama Ewaso biso to kosala boto kosala na droit ya banani na droit ya banani na bon moi point osaki comité organisation ya ba maladie te to sunga ba maladie to la comité ngoso complète to sunga comité ngosala makaso comédien kufi comité ça mais comme ya kokeno wela mbongo ni non ce n'est pas ça biso to zaba maso zo lo bango o nyoso kende ko luka ko liambo mama Ewaso injunema na ba lo kwa musala nzambe ekangi na kingo oui na lo ba ekangi na kingo yo zala makina na bango ta makina na biso to ko travailler na bato so le pesi bango confiance ti to ko te mama na mabele. Dans un premier temps, ils ont effort na biso moko famille. Ils ont effort na biso moko famille de to wena ko ambome mutu na biso to boya beba. Poso ka baby son ezande ya biso. Eza biso faut même so pendata ko ambome bato bazaka na pona biloba loba. To l'accepter de quoi nous sommes capables ne fils que amboma ya pamba mama biso to conserver bien kino moko programme et salem. José Nanga Benazaki mwana mama ya lelo te moni contact nangeza plus 243 84 0700 699 ou les appels normal WhatsApp eza plus 243 90 22 84 108 WhatsApp eza plus 243 90 22 84 108 nangaki na loba pona na benge ya baoyo baza na Europe na États-Unis na Afrique partout na monde mama Ewaso aza na ba fanatique partout na bengi bango azalaki vedette ya bikolo nyonso tu ezala moswahili moluba mokongo na mama Ewaso lelo akei bokoyoka ye lisusu te ebele ya mabota bapesa bana bango bakombo ya Ewaso
lelo ekomi mutu oyo alobaka nini boye babambi ye kombo mama Ewaso. Mama Ewaso lelo akomi incapable akei yango à travers ngai mwana na ye toza kosenga ba main forte na bino bisika nyonso tobozali na mokili atiki leki na ye topesi numéro bongo ezali bongo 0 plus 243 81 0094 201. Ngana meme Waso tozali mama moko tata moko ngai nde mwana suka limaba namona ta mutu moko te nyonso kaka biso moko famille takosa namoni mutu te nakokebisa bango batika bilobalo Ewaso azalaki famille te aza na famille bino moko bomoni mbongo wana nde baza kolotanga ebimi na biso moko famille po bakende kwa mbome kwa soto ozeli kaka bango moto abisa kobeba kaka yango natina tozela bango eza te batika nde bilobalo osoto oki mutu bilobalo tokosepela mpe te nayoka kamera yebi na ngai ye natalaka televizio mpenza te ngai kombo na nga mama Jeanne kombo na nga Jeanne me ngai nde mwana nene ne mpenza ya liboso lene oyo akomaki lokola leki kamaradi na ye makambo nyonso azali kokonfie kaka na ngai nde moto nazokota nde na bohôpital nakobima na ye na bondeko ntina clinique universitaire na bamalade na bapasi te makambo ne nyonso kaka ngai nde na alene na ye mwana ya liboso bon ezosala nga mpasi parce que soko namoni valeur oyo bapesaka ye ata banéglige ye mais partout bokokende na nzela meme boki esika wana bakotaka te mais okomona ye bazopesa ye valeur na yo kotala olobi mama oyo aza motu monene ate esika oyo omoni bakotaka te so bamoni kaka ebengeli oyo mama Ewaso partout na bohôpital bisika nyonso baza kolengeli oyo bakoyamba ye ezalaki fierté mpo na nga mpe mpo wana libota les jours oyo bakendeki kozwa corps na campus mpo balekisa yango kuna na cinquantenaire nde namonaki kwediaki analinga na baninga mosusu na moma malade bayaki te pare ndenge alobaki jour wango wana alobi ye akufi mercredi na 21h bango tiko basalaki programme mais bakutana place des artistes bakutana jeudi bongo bakende hôpital malheureusement ye akufi mercredi selo ndenge balobaki mais depuis wana tozomona bango kaka na batelevizio bazoloba bakoloba mais awa ke baya baswana biso nanu famille ezali boye jusqu'à là tozomona te tokomonaka bajournaliste bazoya ebele awa et puis na moto oyo bazosala démarche na baleki ezali kaka chaka mais biso tolobi boye biso bafamille bakufa kunena honneur po bakunena paye du peuple ndenge bapesaka bato biso honneur bapesa ye ezala bango soki lelo baministre badepute banani bakufisi balelaka bango na honneur bango mpe basali mboka ti basali mpe mboka bayebaki mpe basali mpe mboka bakunde mpe na honneur ezala kaka te bamusicien bango ye mpe azali première comédienne ya liboso mwasi ya liboso asali théâtre bapesaki lokumu banda na président Mobutu ti bango nyonso tu bayebaki bango pesa honneur et puis na suka ofu bapesa ye parce que eloko moko basali na ye eza te tozokende na hôpital na bataxi express banini bapesi voiture te ndako te eloko moko te tosengi bakundema na baleli na paye de peuple et puis bayeba bane batikali bayeba mpe kosalisa bango bapesa bango mpe badoya mama na bango parce que atikali kozwa meme eloko moko te surtout sokoda bazala bambongo na bango kuna epai ya verkisi apesaka bango te apesaka bango eloko moko te kuna na sokoda bambongo na bango ezali ebele babimisa bambongo na bango nyonso tu wana bapesa yango biso bana na ye bakunda mpe sokoda ezobeta sete na nini na verkisi kamangana aza mpe mwana kasavumbu mwana quartier oyo azali yane mama na ye toza kolanse epai na ye abimisa mbongo mpe aya kokunda yaya na ye mama na ye mpe baza quartier moko biso so bana kasavu wana aza bongo kokama me Waso Katerina mokimbe yebi na kombo ya Kevin artiste na bino Top Vision na lobaka eza pasi parce que na otala de grands musala koko na nga sali eti akufi bongo akufi na social media na ye atikali kozwa ngo te e banda sangaliwe ya koko akei tomoni nanu bato bazoya na baenveloppe awa te mais kolobaka ebele batika chaka kongo asala mosala na ye parce que na bandaki eloko oyo leo tozoluka Corbia okoke nango morgue chaka kongo abengi na telefone abiboluwe taxi te
on azali mama azali star bozela ngaki osala démarche nazo luka mbongo ya Corbia chaka konga keya luki Corbia landi tina morgue ya campus na Corbia to koti corps to kina ngoti na hôpital du cinquantenaire et ba ko ko wela ngai ne ngai bataka chaka konga sala musana ye soki mbongo ezali azuela na famille tozo sala ba compte ba calcula mama azali artiste moko munene ye ba na boka mobimba na ba onga ka ba ke ba me waso za la bana ye biso fa mama waso za fa munene na poto par-ci par-là tout ça la capacité à kunda ko na biso mais to ko sala ngote parce que aza icône RDC a se si mboka bani musala no ils a droit ya mboka na biso gouvernement fait kunda mama e waso de connaire parce que ils a droit na ye ya ngwana ko bakala ba o ba bilwa botika tous les mamans ensemble la kimia nyonso tout le cas trouble té tout le na bolingo ils pas qui maman sociale ana le vocabulaire ko sangsa toujours alors tous les la botika biloba loba oya ko yena biso na mawa tozo benga pe mutu mako aate oyo ko partager ma na biso oye mais biloba loba en tout cas tozo autoriser ngote s'il vous plaît bolanda pe je pense que bomoni moko bomoni c'est étonnant vraiment c'est vraiment étonnant bana oyo lelo mama waso exploiter surtout à Sali mais lelo bana na bakomi ko sangisa mbongo pour bake kwa mbome mama ewaso soyons vraiment sérieux mais coup de chapeau na déjà RTNC que je cite Ernest plutôt Kabila il pas sungaki mais to sungaki kaka bongo te comédien boko lisusu abimi ba on baza en collaboration na Muta Chaka Congo abenga bongo na mama Esanjola boka ndenge ateleme lisusu organisation nyonso na Muta Masumu boyoka endenga lobeli. Bonjour les grands journalistes Noé Tante. D'abord Tozano Namatanga. Je voulais aussi se présenter en tant que coordonnateur général de Pakosiko, vous avez plateforme des artistes et comédiens cinéastes congolais. Awa na bato mususu babenga ngai na kombo ya mama Nusanzo ngai yo toyawa na résidence ya mama Iwaso Catherine, première actrice comédienne congolaise. Donc mama oyo abotami na mibu ya mbula kotomoko na tukumis na libwa na tukumisato na mibale akufi na âge à 83 ans, carrière à 58 ans. Donc c'est le premier artiste comédien cinéaste congolais, pourquoi pas africain. Donc ça veut dire que Yende Azali icône, Azali modèle pour le théâtre à Congo. Oh les autres monde ba mama famille babimi, ba Nigérien babimi, ba Ivoirien babimi. Donc koyiba c'est trop dur parce que les ali culture à Congo. Ozomona mboka na biso etambo mingi na ba rimer pe to bandi ko comprendre que na mboka na biso Congo politique culturelle ezalaka te parce que ce que ezali lelo que chaque Congo président artiste à danger azoko yiba oh mama Nusanzo pe na zoko soutenir ye ça dinga pe na komi noyibi, ça veut dire que na Congo na biso bakipaka ba artiste te parce que soki bakipaka ba artiste mama Iwaso akoki ko kufa na ndenge akufelite. Mama Iwaso aza yemoko te aza mama Impala ba papa Musa groupe Maboke Ngaliema lelo toyebaki o groupe Nzoyo o groupe Salongo te en commencement c'était la parole donc c'est Maboke Ngaliema. Bon est-ce bayebi no santé mama Impala ndenge azali ou bien papa Musa azoko nyokpama et soki cheka Kongo azu initiative ya kolobela pasi ya ba artiste ezaka na maladie te mais pas ces artistes c'est appelé la piraterie. Donc chaque Congo pour nangai c'est un ami ce que bateau va sur la télévision wana on va finga non bango baza milibi parce que awa nous sommes une partie non mais yo lobi bato bazo lo babiso tozo yiba to bité critique non critique ani yango tala yango papa tala mokanda o biso tozo kotambola na procuration spéciale oyo famille ya mama Iwaso donc ba confier biso par rapport pas seulement dit parce que toza ba miyibi mais toza ba vrais actionnaires tozali ba leader oyo toyebi pasi ya bato. D'abord mama Iwaso azali leader congolaise, mama Iwaso azali moko ya sali mingi pona mboka na biso Congo ya DC yango na uto tangila mama esika balobaka paix de l'indépendance
papa na biso premier ministre congolais Emery Patrice Lumumba mais mbutakisenga pe badenge père de l'indépendance mais bakoki kobenga pe bamama Waso bapere ya théâtre bamere ya théâtre congolais na mokuse bato yuti kotanga wana bazali baartiste comédien lokola biso ndenge balakisi biso théâtre bayebisi biso na théâtre moto akalata azalaka te moto asika azalaka te l'artiste n'a pas de sexe ça veut dire que les problème ya responsabilité nde tolobaka na mboka na biso problème ya leadership Kabila utaki kolakisa biso leadership en tant que tata démocratie les autres ont un 5e président depuis mboka na biso banda to mona président Kinois pe président diaspora Fati Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que je salue non c'est notre chef de l'état na moment na biso azali ko sala meeting wana na échangeur ya commune alimete wana na 17e mairie na oyebisa yo biso tozana problème na président Massoum de Brendete Massoum de Brendete azali président ya NTPC Association de théâtre populaire cinéma congolais. Moi je ne suis pas partie des membres de l'NTPC. Bon, manque d'organisation parce que si quand maman ya belaki président Massoum atika koko mata na campusité. Même ça si quand toke ko zwa mama Koufi batie esika moko boye bana famille se pela quitter. Ndé artiste à danger à Bengi déjà TNC. Papa na biso Kabila Enestre nde mutu a soutenir biso pa kosiko na artiste à danger poto longola corps ya mama Waso na clinique universitaire na campus pour ya na 50 parce que maman est un grand star mais toi bi que toza na gouvernement moko ezali démissionnaire mais avec les jours d'avenir to resenga na président Fati na distingué première dame de la République démocratique du Congo Mama Denise Kisekedi mama ya bana toyebi ke ya solo ozali mama po mama Olivier Kabila que nous saluons en passant première dame honorée la ebisaki biso ke ndenge to soutenaki ye tozako pe ko soutenir yo mama tozo senga premier ministre mboka biso Bruno Tibalanzenze gouvernement union nationale bota biso maboko ministre na biso Christi Ar mama Astrid Madia ministre national mama ya lali azali mama oyo asali fierté ya théâtre à Congo fierté ya ba musicien ba yemba ye et Waso Catherine mosusu azalité toyebi ba mama bipendu ba mama Shako ba mama Linga ba mama Epela ba mama na biso ba mama ba eza ebele mutako zote mais quelque part mama ya bandi théâtre nde yeyo nazo koyebisa bana poto biso toza ba politiciente toza ba artiste comédien toza ba artiste en général tozo senga ba artiste nyonso ezala profane ezala chrétienne mama Waso asepesaki bato nyonso bosala tout que to honorer mémoire soki famille basangisi mbongo pona ko ambome mama po depuis mama kufaki en tout cas toyebi que l'état to komelaki bango mama zobela mais depuis mama kufi tozwaki na décision ya kokoma te po il fallait to kutana mais président Massoum ayaki na ndenge na ye asoloba na ndenge na ye biso pe toloba na ndenge na biso ezali malamu te na pla tofinganaka totika kofingana tokutana tosangana po to soutenir na komito to salaki to bengaki porte-parole NTPC Roki Bokadoazo ko landangai po bango balingaka kolobela pakosiko te mais biso to lobelaka bango po na kubanga te mais to lobelaka bango po na respect de NES contact na ngai yango yo plus 00 243 81 93 47 70 et 5 à la fin. Monsieur Marius Bayolo Boladza, je suis Maman Nosanzo en personne. Maman Balosombo c'est mon maître. Il y a une donc il n'y a pas de commentaire. Maman Balosombo c'est modèle. Parmi aussi icône. Mais t'as la maman yaboti Maman Balosombo. Yeyo. Et waso. Il y a autre senga. Président Saï. Azali pe moko atika ka ba artiste te na tango ya passe pe na sengo. Totia Maman Maboko. Toti ke la kaka famille te. Toti ke la kaka parce que bandimi que Maman Nosanzo aza la coordonnateur ya osekite mais dans l'ensemble nde lokumo ya Congo tokotombo la théâtre pe là musuna ngai ko bakisa boy oyebi que président de Vos ya Licotec o ezali association de théâtre populaire cinéma congolais chrétienne de Vos na vice président Caleb oyebi que mokolo pitu menda kufaki président de Vos abenga pata poto alobi Maman Nosanzo tozomona ke yonde motozali apte ozali na courage. Non, c'est Azali présidente, Azali président groupe naye, Azali président ba comédien te. Azali qui candidat mais bandima yete na NTPC.
Moi, je parle ici en tant que coordonnateur général de la Pakosiko. Pakosiko, c'est une plateforme de... Non, Copolion, nous avons besoin de polémique. Non, leader et groupe en tant que leader d'opinion aussi. Mais pour la coordonner, c'est moi qui coordonne. Na misala tosali tokena na bakanko kolokota la blessé de guerre na victoire ya FARDC to ganyaka binami sai azalité masuma zalaki wana ba yebisa ke pas mixé directeur kanko ko c'est Anno Sanduke le coordonnateur général ya ba comédien congolais bon mona ki ba marere na kufela ki mona na actrice na ya salaki accident ba benga ki ne coordonnateur général ya Pakosiko ezali plateforme il faut boye ba kopesa sango botika ko sala hypocrisie yango ne bolingi kolobaka makambo ya lokuta me bolingi koloba ya vérité te. Président ceci n'est pas président des comédiens. C'est moi qui est le coordonnateur général de la Pakosiko. C'est moi qui coordonne tous les artistes et comédiens qui naissent congolais. Mame waso afandi awa. Yo moni bato waso ganga na télévision, tout même autour na quartier. Yamina bana moni bangote. Bazanti baka na bangote. Hein, faut ko kusa wa, hein. Le lota muso ba biso kuna, congélateur mame waso sa na ngai. Na yana mwasa ba biso bien. Mwasa muziki premier ministre société awa. Maman Olive tinda biso wa tinda secrétaire awa. C'est moi qui a tout fait pour mame waso. Vous comprenez? J'ai les images, je vois que bato wana baya na bangote. Ko ba kena guerre, ngana na sani. Misala ne lobaka chaka Kongo azali monument. Omando to lobela moto yo. Ngala loba moto yo so benga moyibi na benga moto wa moyibi. C'est-à-dire manque ya initiative. Et donc sala ka chaka Kongo parce qu'il crée. Pe azali na tala ezamba misala moko eza humanitaire. Ozana volonté te, ozana bolingo te, okoki ko sala musala na bango. Tokenya na RTNC. Déjà RTNC a payé $500. So biso tanga kana mbongo na montant. Mais pourquoi tu vas payer ça qui va venir à me voir ça à RTNC? Déjà plus monté pour. Non, ça comme à bango nyonso basaka na RTNC. Tokutana kina ba mama linga, pardon. Mama tokutana kina ba mama bipembi tokisi bango. Mais biso toke ko bimisa ebembe ya icône. Oyo azali na qualité ya ba joueur oyo utokufa nani ndaye. Tala nde ba honorer ndaye. Non, mama waso azali mama ne de wendo ya ba comédienne. Biso pe tokolela mama Iwaso na parlement. Tokolela mama Iwaso na parlement pour na kotombola lokumo ya théâtre ya Congo en travers le monde. Tokosenga pe na gouverneur changer balabala comme ya mama Iwaso. Je réponds au nom de Kolo Momunga Makala et Boko à na Salama Congo Ndombi Kamil, c'est-à-dire j'ai un nom kilométrique. Alors vous pouvez m'appeler Makala et Boko. Je suis le coordonnateur adjoint chargé d'administration dans la plateforme Pakosiko, plateforme des artistes congolais et cinéastes. Bon, en fait, le problème est qu'il y a des guéguerres entre les comédiens. Ce qui est dommage parce qu'on a transporté cela dans la famille, ce qui n'est pas normal. Ce sont des choses que nous ne pouvons jamais encourager. Parce que maintenant, c'est le moment de tristesse. Nous tous, nous sommes dans le désarroi et nous pleurons notre maman. Ce que nous devons faire, nous les comédiens, c'est nous unir et enterrer notre maman avec dignité et honneur. Mais ceux qui font des déclarations, effectivement, pour essayer un peu d'allumer les faits, ça nous disons non. Et je leur demande effectivement de laisser parce que cela n'honore pas la mémoire de notre maman et même nous les artistes. C'est pas propre. Malgré tout, na retenir mingi pa ya mama Iwaso eloko esala nga elengi ntango namonaki apparaître sur scène ta bandaka kaka olele sai donc c'est une maman vraiment azalaki initiatrice mon bébélé maman que son âme repose en paix esali pasi lelo toye na résidence naosenga plus na maman Chantal la couturière. Maman Chantal la couturière, maman Bana yo yebi. Ngaya lui na kita sur le terrain, sur la kitty sur le terrain, c'est que les Camerounais étaient solo. Effectivement, maman Iwaso akei, yo yebi maman Chantal ne to mesana pour na honneur ya yo maman Chantal la couturière kende, oza maman Bana, toza na matanga, maman Iwaso atiki biso, mais là to senga ordre zala, des ordres zalaté, c'est ça qu'on demande. Eza vraiment passe, eza vraiment passe. Entre et bazo swana mais bazo swana la nini do likambo ko kamo ezali
Dès que abonnez-vous massivement à Potes TV, la chaîne de YouTube, pour découvrir ma mobile. Tout tapez www.potestv.com. Beaucoup découvrir information. Je pense que Bolandi bana pendenge balobi bino baibo critiquer Chaka Congo. Bino bomoni Chaka Congo ninga meliti nanda kwa mama Ewaso. Mais est-ce que les autres wana ba critiquer? Est-ce que ba yeko melati nanda kwa mama Ewaso? Rien à dire. Et ça vraiment passe en tant que Congolais parce que mama Ewaso azapena maman a sepeli sabiso à l'époque na radio. Donc quant à moi je vous dis tout simplement merci parce que bolanda kabiso botala kabiso na kosenga bo s'abonner massivement pour Noël tant elle période c'est-à-dire le moment on a Denis Bouene hein et les autres tous à la paix bien quoi bino boyebi musala o eza facilité mais tout nous qui la bien informé pour toi informer bino oh pas comme on a que makambo yo bato wana balobi en tout cas on est là toi des réponses ezanango ezali donc quant à moi je dis merci na mfumo wa Kongo mwana mfumo kimbangu ado panzu mwana Amerika donc yo ne muto sala kabiso hein elle produit dès le moment où on entend télé maman Florence Bano je pense que le mage ezo tambola déjà mon bimba ndengo kinaye ko rendre visite pas ya maman Catherine Ewaso donc yo yebi maman Florence la famille du cœur yo kuto ozadia maman motema malamu donc si numéro soit tu pouvez aussi appeler Potes TV et ça on a pour avoir assisté et puis ça peut kilo quoi na biso bana ado panzo kwa mwana fukiba na kiko pesa pe mbote na papi bokonde le playboy de Paris ya omo na omo kotia le playboy de Paris Lorenzo Kibanda yo pe na Paris ozomona makamuzo de ka président Edi Dishwe bango bali ya mama Elise Dishwe mpilo na États-Unis bino moko ozomona donc Maman Ariette, Lolia Maman na Oracle, Maman na Ordi Matumona, hein? Moi c'est ya Noko Nanga, Noko Diangi. Na États-Unis toujours na pesi binombote, na kepo pesa mbote na Dr Kiapwai na Regina na Canada, Monique Mukazi na Toronto, yope na Canada talakaka. Solo lati. Tozo bundati solo lati donc no Koko Lumbo na Philadelphia Koko Lumbo, Jefferson Mundonga na Belgique, Koko Matiki Diantotila na Londres donc na open na bois kita mama Denise Kumbu yope na Allemagne na peso pembote apôtre Ndongala na Allemagne na peso pembote Dr Kapwai bana bote Stevie bazolela basolola nayo Dr Kapwai et soki bomona nga na reportage ezalenga mono olta tula ndozo ba image oyo mais ndenge bozomona ngai oyo eza grâce ya Denis Bouene ya Simba Kande nyonso donc na réalisation pe bokomona pays mais na kikopesaka merci na ado panzo mfumo wa Kongo mwana mfumo kimbangu po yonde mutozo sala Maman Florence Bando la famille du cœur une femme oyazana motema munene donc quant à moi je vous dis bye je vous demande tout simplement de vous abonner massivement en écrivant Potes TV sur YouTube. Bye.